moi les solo ya moke na uto sala fièvre makasi na kotaki na vunga na sali ni forte fièvre na yebisi bino nzambe nalataki na ngai bien tango na ye kosonga na bandi kobimisa bapoubele libanda nalati chemise croyant que moi moto nazalaki nango ekoki kogarde nga malili ekozwa esika malili ekobotola ngwende de beti ngai na koti ya konguluma na kati ya ndako ntango nazotia chauffage boye chauffage mpo echauffe ndako esalaka plus ou moins 35 minutes chauffage eyokisenga soni emana se mwaka napesi yo mbote ya tro bisika ozali napesi bana mai na nga nyonso mbote ya tro bataillon front populaire mikolo oyo masolo nyonso bano kosaleka bano ozalaka ya bataillon front populaire yango nde suka masolo mpenza oyo ezali champ de bataille oyo ezali permanence oyo ezali bisika donc siège social ya bagouvernement nyonso ya Congo ezali awa mpona komba ya Congo bataillon front populaire Zoro Bilel bambote ya tro napesi bino bambote ya tro alors bana mai mpona kota na liboso na masolo na nga nalingi na napesa respect na bataillon front populaire respect donc na minute oyo nde tozoloba boye Google a commis membre effectif ya bataillon front populaire j'assume j'annonce mon intégration donc bo banolanda ba nouvelle ya bataillon front populaire awa na Google parle ba action nyonso ya front ya bataillon front populaire banolanda na Google parle chaque seconde ya makamu nyonso bataillon front populaire banosala bo bando ya landango na awa na Google parle isali implice na kati ya mouvement lelo esengela na zana bandeko basaki belé vraiment na bimaki na keka mwa pembeni awa na ke osomba mwa bino wa mikemike pona ba petit na kamati sharp na lataki na longoli bonnet na longoli na tena sac mwa mulunge salaki nga bipoli kambute na zana nga bien na lenda oke malili ezo kota ngai koti nga ngonga moko boye malili eko beta nga pena na ninga osakana te salinga fièvre na ebisika ya dispensaire nga yalaka na koti na bulangeti nde makambuti na koti pena na bulangeti chaleur wana ezongisi ngai nzoto kolongonu ndenge balobaka chaleur ezongisi nga nzoto kolongonu na kobanga eloko moko te donc voilà bataillon front populaire. Donc, pour vous dites la vérité, Google a commis membre ya bataillon front populaire. Nakanisi ba makamu nyonso ya bataillon front populaire bano sala. Ngamuna banoko boucler yango image, vidéo, séquence, tout. Donc ba komi na implice. Des missions nyonso na bano sala. Na avantage ya bataillon front populaire et gozala na maboko na ngai parce que ngai babenga nga Google pour l'ingénieur pour l'informatique, je suis un démon en informatique ndoki na zabolo na informatique na wotelo malemba na ordinateur non na récupérer yo mi chopo nyonso ya na ordinateur na yo na gota la carte bancaire na yo à distance na récupérer 16 chiffres nyonso na CVV na weza likolo wana na diabolo na gokota na générateur na ebi nombre ya batu nyonso bazana kati ya banki wana babenga nga Google pour linga obenga te suyo e bagade je suis un informaticien ndoki en informatique kombo na ya Google moteur de recherche bino batu ebinga te système gaga ya samai tuninga ko lobela mingi te tuninga ko lobela mingi te na oloba pe mingi te pona ko mo pesa bino de ba idée qui je suis un informaticien hors pair ndoki Google kombo wana na si bokanisa ngondire za sobriquet moko ba latsanga na mutute za bongo cerveau pe vandiawa. Je suis un informaticien na kimisa ba indien na kimisa ba américain na kimisa ba français. Suis wana pour vous dire ce que je suis.
Alors, tu as commis membre effectif du bataillon Front Populaire. Lelo il faut une réunion, na ba master, ba Soro Bilel, ba na Mai Mingi, ba Christian Bola, ba nini, mais Mali le beta inga, je me suis dit non, liboso na santé, nazonga parler. Alors, je crois bien que je vous ai dit la fois passée que je ferai plus de vidéos, il y a ba musicien, ba nini, mais même à temps, les policiers, les gens m'écrivent toujours, oh, mais Google lobby n'est pas oh, lobby. Donc, vous intéressez de moi toujours. Na boina okota makambo wana, na suguna nga maboko. Je lave mes mains. Et vous m'appelez toujours à distance. Et à Google, tu dis quoi sur ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oh, boy. Nga so na bay na la chroniqueur musical. Na na diverseur. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai, si on avait un chroniqueur musical, qui n'a pas la chronique musicale, na journaliste, mon côté, je maîtrise la matière et j'ai la connaissance na katia du solo. Mais pour une sala, ça paye pas. Ça paye pas. Na rolinga tege na sali musala te ba minga 100 euros, ba minga $100. Non, moi je le mérite. C'est mon salaire, tu me payes. Ok, dans le monde, on est allé, moutaye, il y a une question. Oyo retourne à nango. Alors ça ne peut pas marcher avec moi. Tel que résistant, tu es simbate. Simbate. Au moins, qui m'a bloqué. Naza mieux placé dans l'information musicale. Il y a des artistes, il y a des nani, même l'histoire de la musique congolaise. Naza mieux placé. Mais moi je suis un businessman. Mais quand je fais pour le combat, c'est gratuit. Mais en français, c'est gratos. Pour le combat pour la nation congolaise, c'est gratos. Donc on a un coup de pouce na misala ya combat pour que de liboso. Alors je vous annonce mon adhération voilà, dans le club Bataillon Front Populaire Oyo Api et Bandeko Oyo Balbaï qui est Kombe Koufa. Kombe Koufi na France, non, France Kombe Koufa, c'est un pays de loi. Quel que soit Macron et Kobe Bissamwa, mais Beko Oyo Bacha, mais ça reste toujours un pays de loi. Donc on a adhéré Front Populaire, na consentement na ngamoko, na motema na ngamoko. Et le autre soli na bandeko ebele, il y a Front Populaire. Bazaki na moi milulu to soli na bango, balobi bon malgré toute absence na yo, mais t'es le bienvenu. Ah, je suis le bienvenu, bon c'est bon. Donc ba no sala makambo sikoyo au nom il y a Bataillon Front Populaire et aux assauts au nom de Google T. Vous comprenez? Donc je suis prêt à tout faire pour l'intérêt à la nation, pour l'intérêt à Bandakonion Soyo. Bazana posé à liberté, Bazana posé à Bofuluki. Je suis prêt à tout faire. Et je vous aime tant. Bon. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire une petite vidéo sur le cause. Il y a divorce, il y a Aliya na Koffi Olomide. Na Royal Isuna Sela Bino, il y a Bobo Liondela. Est-ce que c'est vrai? Asukula basani pa ya Koffi, amema bana Koffi na kelasi, asukula bana Koffi na ndako, na ebi Bobo lelote. Naza le seul monto a roloba li solo ya Bobo du début jusqu'à la fin. Iye moko bisika zali alobi ke monto ya yebi ngai penda na kati pe libanda. Tu vois na poto, hein? Bobo la mona poto. Auta bambanda ka esika moko na petit fali. Aya pe na bakoni oye kendaka likolo ma ya diembela pe likolo bakoni nenge petit fali ya diembela. Akuma pe Kinshasa. Na kobetela mino pe lisolo nani atinda Bobo na poto, po ya poto. Tia ko sala société néona na Congo. Makamunion c'est que Koffi azalaki na kati ya masolo to azalaki te. Lelo na zobeta na lisolo ya cause ya divorce ya Aliya.
Nagansi so kengeli malamu, il y a 3 ans passés, tant que continue le confinement, Koffi Olomide en 2015 a présenté Biso Bananaye. Didi Stone, comme la fille aînée, côté Alia, nabi côté ba maman Moussoude. Ba maman Moussouba na ba kola ba pesa na ba koko, OK? Côté Alia présenté Biso Didi Stone, Der Pirlo, Saint James Rolls, Banamisato. Soi-disant que Koffi Olomide a Botana Alia. On est d'accord? Mais il y a 2 ans passés, Toga sous combo à moi na mon côté. Saint James Rolls. Nakina osomba même na maison Saint James. Nakina osomba manteau. Ya croisé. Au Koffi Olomide la tagi na clip ya Ngouli. Likolo ya combo ya mwana wana. Mais il y a 2 ans passés, Toga les solo ya combo ya mwana ya soukate. Saint James Rolls. Yango yeko bota divorce ya Koffi Olomide na Alia. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tchaba pouce, tchaba cœur. Dans le but, tchaba pouce, tchaba cœur, bakata vidéo te. Pour ce bakati yango goga suite te. Partagez peu vidéo, tchega ga temps partager. Tchaba pouce, tchaba cœur. C'est hyper important. Pour ce bakati yango olanda ngo soute. Même au partager, montami bala otala ngo soute. Tchaba pouce, tchaba cœur. Omukarame bomana yongai kionyo kolongana mokili amour na ngai kitoko nzete liboso pe na sime banaka te mama na papa na yo babota yo sepo na ngai ali mon amour éternité éternité bolingwe umela. Chantal Nzola, Mama Avokabesa, Ingeta, Bambote Bele, Yabinon Deko, Google, toujours en connexion. Oh, éternité, éternité, bolingwe umela. Chantal Nzola, na pesio Bambote a trop mama, Bambote Bele, Bambote Bele. Alors, Roma et Romona, Koffi Olomide, azangi na mo ba souci moko boye ba souci ba na ko ronger ye motema e mema pembeni aliwa abala mwasi na kombo Alia nasi na betela bino histoire Alia azali la fille unique ya un père, la fille unique a une maman qui avait 2 filles. Maman Alia azaki basio ba benga ba mingando bakenda ko bulisa na zando na ville na Gombe. Papa mindele ba expatrié o bazaki na ville kuna mama ya Alia o abota epenza ay ko so zemi donc l'époque wana ba préservatif ezalaka vimate ba condom ay ko so zemi mwasi azongi pa ya moto acheki ezemi abi papa yo bimaki na ngai yengo elekaki wana utikinga na zemi na ana libumo na yo abi aboni kambote zela a confié na maboko ya un sentinelle na ye moto akengelaka magasin na ye lopango te pona lopango mwasi ya mondele azali na bana moto akengelaka magasin moto wana nde akenda kotika biloko kolia bakouche biloko nyonso pa ya mama ya Alia akolisi mwana ne ye moko après kozwa su mobali mosusu ya mutu mwindo ya Zairwa baboti mwana mosusu mais source na bango nyonso ya vivre ezalaki pa ya mondele na kombo ya mwana zwa éducation te eloko moko te. Moi, tanga bani ko koma na 17 ans, 18 ans, bani ko comprendre que papa la français, il faut déclarer, apporter papa plainte na Congo. Balbi papa, il faut reconnaître moi. Aïe ko reconnaître, moi na commis français depuis Congo. Tant commis français au salani. Poto zagi loko alix. Moi na eko ya na poto. Avandi pa batata mwasi na ye, avanda. Asali moi ba formation akomi ko kele misala mike. Il y a ba femme de chambre banini. Aïe ko sala connaissance na diaspora congolaise entre autres ba vie Benoît, ba Liberté Bangana. Koffi Olomide tanga bani ko fréquenter France ndaye ko kuta na Alia. Aïe bi parcours ya mwana mwasi te. Koli wapi ba boti banani. Bwena boye aïe bi tatalika kitoko ya mwasi.
abi pesanga mosapina la tsa umpalata towolo ay kozwa Alia lokola mwasi na ye. Alia depuis qu'il a commencé la femme de Koffi Olomide, elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Elle a dit ndenge bagenda ko CVT na agence d'intérim ayebite. Ba na ko sa bino za avocate abo lokota luvuno. Ay ko bota bala misato na ay ko pesa mibeko na ye. O te un homme polygame tout et tout, ba se bele bana bele na lingi sofi wana te. A kaboli Koffi Olomide na bana nyonso Koffi Olomide abota pe abande ko bota na poko wana. Diddy Stone abota mana bandeko musu baza na âge moko na poko wana. Mais Ali atanga yoko zo masolo. Abi d'ailleurs je viens pas vivre en Afrique au Congo. Ngai sombelanga ndako en France, je veux vivre en France avec mes enfants tout et tout. Kolala kolamuka bana bazokola. Oyebi lisolo mwana ngulu. Oyo kaka okotuna ngulu. Expression wana ba congolais balobaka ngo mingi. Okotuna ngulu. Mais lelo Google a expliqué yo expression wana elingi koloba nini. Soki expression wana ekolobelo eloko moko tia cœur beta maboko pona Google ekosala bien parce que za bongo nanga mayele nanga ne nazokabela bino fele boza abonné te. Bo futi pe taxi te. Ofele. Alors ngulu abotaka bana na ye. Bana bakomi ko mona bokeseni ya munoko ya mama na ya bana. Mama ndeni yo munoko mulai boy. Mama talibana bi na opesa bino ya no mukolo boko kola. Mukolo boko kola bokomi na bino bangulu ya mikolo na opesa bino eyano. Eleki mwa basanza mama eko kufa. Bana babani kolia bango moko bazoluka na makasi na bango moko ya bana. Mukolo mo baye pembeni ya mai komela mai batala minoko na bango ekoyi milai. Oh, mi munoko mama ezaka mulai boy ndenge ni biso pe minoko ekoyi milai. Okotuna ngolo kapesa Johnny Ayimpi ibubu yuyu yebo okotuna ngolo munoko wezana epa ya muninga okoyeba ngo tango kokola kokoma na maturité pasi na ezalaki nini pwani azalaki na mikakatano. Alors bana Koffi tango bazokola bango nyonso na kimokolo baza ko ressembler na papa na bango elongi na bango ekomi elongi ya Koffi. Même si vous avez Diddy Stone à Telemi, vous avez une partie à Koffi. Même si vous avez Keina, vous avez une partie à Koffi. Sauf moi, je suis un nyonso Koffi à Bota. Saint James Rolls. Azaye Lungia, Tata Mogoboya, Moussoukou. Or que Koffi Tanga Yaka, Ayambarabana, na ya mona fraîcheur, moto Mogoboye. Ya tata e dégagaka na bana mais mwana wana aza na malili moko boye. Koffi abani badoute asengi Alia baki na osala mwana na examen Alia bouton point habité examen pour ani mwana yo mo ndo sala examen pour ani abi non il faut na sala examen ADN. Non so mwana yo ki biloka boye eko traumatiser ye Alia aboyi. Et c'est par là que Koffi a compris que Saint James Roll n'a jamais été son fils. Et Koffi a écarté mon héritage, a créé une espèce, il y a divorce, il y a séparation de corps na Alia. Koffi Olomide na poto a simbaka su Alia te. Makambo nyonso ya lelo o ekomi Koffi akoma na mwasi kombo Cindy e bandi wana na mwana wana Saint James Rolls. Mingana we ko affirmer te ni confirmer. Je ne suis pas dans cette famille. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis Saint James Rolls. Je suis Koffi. Koffi est mon na opé sa réponse. Mais au salé pas si peu mawa. Moi, je suis linga mingi. Moi, je suis bokoli. Fouteli ba classe. Na école privée. Moi, je suis sombela ba bilamba ya cher, ba basket ya cher. Amemana ba maison Lakers pour na Nike, Adidas. Kazala mwana na yete monte opasali ebongo azali mwasi o ya bala apesa misolo na libota. Yobo mona Koffi Tanga yo comprendre ba biloko wana akondaka kauki nzoto akomi koko linga kufa Koffi Olomide akoma prêt à kufa
au près ya kobela AVC na lisolo wana me bato baya kopistone Koffi Olomide lisolo wana eza kaka bato oyo Koffi Olomide abandaki kolinga te bayeba bivie twana likambo moko oyebisa yo toyebisa yo ke mwasi oyo abandaki kobima na lettre K ntango abandaki kokende Dubai mwasi oyo abandaki kozwa avion abandaki mpe kokende Dubai babota mwana wana na lettre K azalaki mokonzi moko boye na Congo. Moi mabe bisika kotaki tant Koffi azoyemba mabe ekoti pwani abandaki kobwaka cri wana boyebaki na bino ntina te Koffi Olomide azoyemba mabe ekoti mabe esi ekotaki. Lelo pour en faire alia alinga détruire château oyo Koffi atonga ye moko ya tikala kozala te bamasolo mosusu mpe ya ndako ayebaki bato mosusu mpe Koffi Olomide abandaki kobeta masolo na bango na ndenge mabe ali ayebaki akomi kobenga bato wana nyonso kobetela bango masolo oyo ezalaki na baplan négatif ya Koffi moni lelo bato lokola babubol bazalaki babras droit ya Koffi Olomide bakoyi binemi numéro 1 bomoni yango te. Saint James Ross mwana Koffi te ali atambola na ekobo mais c'est tout à fait normal yo so mona wapi mwasi babali ye avant de sika mosusu mobali sika mosusu so olingi mobali soki olingi mobali soit ya kovana mobali to mobali avana yo soki réellement oza na bolingo na ye eza choix tu dis bon voilà bébé on veut vivre ensemble parce que kovana mobali sika moko yango epesaka moto ya bolingo epesaka bénédiction ye tinda ya nzambe que l'homme doit épouser sa femme et aller vivre chez lui. Et c'est que loko biso ba bantu ba africain to bande ko sela ba arabe ba yibia ngona ba chrétien ba tia ngona Bible. C'était à nous les Kamites. Ali akwa mbisakata bisalela alinga détruire Koffi. Azana besoin ozonga sona libala te. Aibi déjà que secret nyonso et c'est bimi. Que Saint James Rolls azaga mwana Koffi. Et si boyoki depuis 2019 Koffi a cité sous combat mwana wana na monoko na ye. Alobaki Didi Stone Del Piro Saint James Rolls boyebisa mama alembeseke. Alobaki yango na 2016 poni le loi tanga sous combat mwana wana te. Si réellement que makambo biso banaliste tozolo beza ya lokuta pour a démontrer biso que biso banaliste oya mayele ya bwanya toza bato na lokuta bato na soloka atanga komba mwana wana tindela mwana wana ba bijou pe ba fleur mwana na sali anniversaire mi balé mobimbe ucholeka Koffi Olomide alobeli ete poni ya kolobela ka Del Pirlo so teli Del Pirlo zo mona wa Koffi tanga na 16 ans so teli Saint James Roll lokola mampasi Kalunga Korando donc Koffi Olomide opena lobaka ke kwe mote kwe bendesi ba palangani te ba dribbler ye loende kakati pardon to ana joueur mo comme ne aganani Luku Sabakela ba benga ye swing swing bakangi ye na gambela azako swing deux fois te joueur wana toaki suna Luku Sabakela ta na bandika émission bato ba motindela ba message ba komi ko benga na ba téléphone na kata caméra na yamba bango po ba sentir déjà yoka Google katali solo wana Google katali solo wana ko pesa moto Google katali solo wana kata ya katali solo wana kokota na kati mingi te Google zali banda yo batune ba okomelanga pona ndimeli bango na kati na ngali solo ezali solo ngate eza ye moko Koffi Olomide azana porte parole na ye sokoko soki ya kwa kolobango etali bango po soko alobai kali azali ana mobala mundele akoma kuvanda pa na ye ngai na kokota makambo wana te na moni bato bakomeli nga bazali déjà plus de 15 ta bazo baksama Google katali solo wana Google bima libanda li solo wana na kati yango